Nini au juste tout le monde paralysé AVC et expliquer mission nango moi moki kaka bandeko toza na esengo ya komona bandako na bido ntango nazomona sans rival aye koluka ngai ti l'hôpital boye na likomba na biso ezaki inutile te ye moto ozolia tomate lelo ozorule carrosse eza chance na yo me bokonzi oyo eza na place euta eza na bato babunda mpo tokoma kolia tomate ozolia tomate wana me tokoki kondima te ke tobandeko kufa toloba te na bokonzi oyo tobobelaki biso wampanga akufi awa Epafras akufi awa ngai peti moko kotika biro na nga leset ayi na ngai conseil Chatumba eloko tokobeta sikoyo okobika te tobeta kotula sikana kanisa kike tuleleka te eziki nango maladi njokadi babetaki nga eloko abi atu oyo otelema te etiaka asali banevi na biro na ngai abimi na kwei le 7 natikali na biro na ngai depuis 13h baye komona ngai na 18h bamina na hôpital nazobouge te kobanda motu ntina se loboko oyo lokolo oyo ezosala te gauche ezosala te sikoyo bazoloba balia biso bonani tobondaki mokonzi oyo biso tozwi eloko te sikoyo bino bozwi liboli asosela biso bino bozwi nyonso sikoyo botika biso ata na bomoi na biso me tokokufa te wampanga asi akenda Epafras asi akenda on a déjà clôturé mosusu akoya te na kombo na Yesu Chatumba kaka ndenge mpe bozoka kombo wana eza pasi po bolalisi moto oyo danse parceke peti wana alobaki atu oyo otelema te me natelemi nazoloba le monde entier ezoyokanga biloko ekokangama te eza pasi ekangama puisque pouvoir oyo Chatumba je lui parle Joseph Kabila ti lelo azaka na molangi renferme na limason molangi renfermement na dimension alors Bishop Kadima aza témoin ayebi place yango Makubakuba aza témoin ayebi place yango Eric puisque bato bozala kola kidiba soko ozomona na église yo frère olingo bala sikoyo ozana oke pa pasteur po oye pasteur azopropose mwasi sere wana kaka dans plupart des cas basero bapasteur baprésentaka na bato mpo kobala yebake plupart na bango baza basi oyo ya bango mwasa pasteur yemo
Moi ça passait. Moi c'était likango na ye. C'est quoi ça dinga bombi ça yo tango ko bomba. C'est quoi yo ko ça na révérence c'est pas pasteur. Papa vraiment après c'est comment c'est kitoko. Oui, j'ai dit dans la plupart des cas. Alors et ça moi si oh yo bombeli pasteur. Parce que c'est quoi tango pasteur ça na posa na ye. Yo za na ngotema wa goûte papa muto apesa ngai. Qui n'est pas papa? Qui dit pas papa? Yo zo ka autant ozo kendo wana ozotino odindi makango na ye. Mingi ba maman pasteur sur 10 9 bakende di felo à partir ya comportement na tout ce qu'il voit puisque papa maman pasteur baza ba sanduku ya ba secret paria sur 9 sur 10 soko botika paria sur 9 sur 10 soko botika 4 enfants yeba que parmi 4 enfants on a 2 ou bien 3 ils ya pasteur ya basa ina nzambe pasteur bazo siliga mingi papa pasteur bazo siliga mingi ça mingi ya basa ina nzambe obuni mwana ngo bote 4 yeba que 3 soka ça ya alembisi mwa mawa wati ke loboka bola 2 pamba te okomona 3 ya pasteur na lo bakomo parce que soki dans le biko mboka batonso bakoyeba voilà na oyoki côté dans Mbujima ina église na biso église munene bande konanga c'est une grande très très grande église oyoki côté ya l'église na biso na Mbujima ina monaki yo ninga basiki na passer ah OK et puis si ma okenda nayo siko na yikomona yo ozote ya na moni kombo na Kinshasa et pas évêque général Albert Kankenza yango de na yikuluka yo na saba kambo kosona abiri mama de kaboni abitango yaki na monaki yo obuni tango yaki na église na biso na sikira mobali na ngai mbana ngaza kijaka tozana bana 7 sikoyo tozana bana 7 pasteur wana papa ona yo ya benga kiyo asaki ko bimananga sur bana 7 4 baza ya ye 3 baza ya mobali na ngai wana ya nani 4 ya papa pasteur ya pasteur nani ya pasteur wana église ona ke oya benga kinga de église na Mbujima wana ya Diacre sikoyo tangu bulingo ekoli amuni moyente azibilo komoko boya biki tango kolamba biloko chele ina biloko kolia papa pasteur acheli apesi mwasi akei moi après moi ça Diacre moi ça Diacre tanga la bia tibiloko ati mobali ale Diacre kufi papa mbanga kufi après matanga papa pasteur a décidé que nalungo na Mbujima ina bana na ya kovanda na Kinshasa na pont matete ndako mwasi wana kangama ki église ya ba sacrificateur omoni kaka na pont matete omoni église moko wana église ba kuidi ba église des sacrificateurs ba komi église sacrificateur kaka na pont matete moi swana asako vanda wana rupango ilandi papa pasteur Mbujima muto azweli abidon bolungu na biso ekoli kende na Kinshasa tango azwi moi satini na Kinshasa papa pasteur akangi téléphone moi savandi ayibili ngala ti na bana setazana musala te na Kinshasa nde sikoyo moi swana muningai ayi tango badikolo bana oli kambo ile kimakasi na benga bishop Kangenza ngabiti mama oli kamono na benga bishop Kangenza Albert Vandao Ning, moi ça lobby. Les Cambodgiens, ça c'est plus de 20 ans, 21 ans. Peut-être l'évêque général peut oublier comment ça dans Cambodge. Mais ça, je l'avais associé dans les Cambodges. Tant que l'évêque général, il y a des Kankenza, très sensible. A vu téléphone, a bengi pasteur. Et puis pasteur en Mbujima, a ça baby Albert Kankenza boye. Tant que Kankenza, il y a une onction. Quand il y a solo, alors moi, c'est pour vous dire que ce que je vous dis, je ne dis pas que j'invente. Bande konangai, bino bozo mona ke bato baza ko sali na nzambe. Bozo ni baka bato baza na église. Basa bozo mona mboka na biso et ça ko démarrer te parce qu'il y a mboka na biso et ça ko démarrer te parce qu'il y a l'opprobre, il y a le mal. Oyo incarné na bato bazu kombu titre ya nzambe, ça étouffe le pays ne sait pas démarrer. Yango na zeli ko lobobo ibana nzambe totalement. Banda lelo yo zanzambe te pour contrôler musala nzambe mais réveille seulement toi pour mon marche ce que beaucoup d'église beaucoup de bini bale mais bino pour kabola baba si muso mona moi si muso asamba na église muso mobali so kali mobali atika ke na église na yo yaka na église oyo mais parce que faut déjà ya yo mobali kondi maté parce que tango zotika zonga na bible quand est-ce que protéger kaye. Mais ce que moi, c'est tout bas sur le promo Kobota. On a vraiment des bilanga solo.
parce que mosala nzambe akoyebi soki semence na ngai nini bilanga solo basi surtout basi oyo baboti te babotaka te baza na baprogrès de l'église wana nde bilanga solo parce que bilanga bakuzo bapasteur te parce que bakoyoka kande pardon naza na l'église wana nde bilanga solo parce que bilanga bakuzo bapasteur te parce que bakoyoka kande pardon naza na poso boyoka kande te bobeta ngai te nazo bilanga parce que mosala nzambe surtout babinkudi wana koyebi seke soki nga kaka na tikelo kaka semence na ngai bouki stérilité au nom de Jésus. Moi si na koboyeleka moninga wana aza na posa mwana mais en attendant la Bible ndolope ba photo na ye aza pasteur mwa mobali wana azalaki na kasho na Espagne asala 4 ans na Espagne moto atindaka amema ye babiloko wana mabe wana moya otanga nkombo nango eza te ozolanda noko bakangaki ye atika famille na ye na bana 5 awa atikela bango $100 no de show mwasi na ye kobenga ngai nde kaka toyebanaka tosala ba deuxième famille nayebana na ye akoma lokola ndeko na ngai ya mobali mwasi na ye abengaka nga semeki olanda no de show nazwa bango nazwa famille wana pendant 4 ans nayeda bango pendant 4 ans naide mwasi na ye na bana nalakisi mwasi na ye commerce nde basaka commerce nameki koempe kovivre na bango na ndenge mobali aye kobima olandanga na odesho mobali abimi nga lokola naza bakamara nanga banigérien mosala nga nasalaka yango wana na odesho nakokoso te aleleli ngai obengi nga excuse oya moko ta bon ta no de chou baninga nanga banigérien bapesi nga marchandise wana nga nasombeli billet akei kokoma komi kuna biloko valeur $35,000 no de chou akimi nango pasteur ayibi biloko wana ali kopia biso mbongo te tosenge mbongo toke kofunda ye makambo wana bafunda bato wapi tala bapaster bakomi na mitema mabe nayebi te fin du monde so tovanda na banani ali kopia biso mbongo wana te nana foto na ye na bakombo na ye otala mokili banga mokili nakoma obanga na elili nanga Fred ya ndeko nanga mobali $35,000 bato banigérien babi biso toyebi ye te toyebi nde yo lobaki ndeko na yo Fred shubo banga mokili banga bato pire aza te moto confiance aza te moto oza confiance ye moto abomo solo yango wana na otindi oya mo tudo bem Nishama Tivina. Tena kombo na ye. Chai penza. Azana Angola. Akimi na ngo. Ok, merci, non, bicho. Ok. Ngai bita moreno. Atiki mwasi na 5 bana. Bite tosala mabe na mokili o tosala ka bolamu. Bolamu zoba. Na bokoli bana 25 ans. Mwana 12 ans lelo komi na 18 ans. Na sungi ye vraiment mabe o ya moni asala ngai yango wana. Nzoka bolamu zoba. Enoko. Aza na église. Ba pasteur à lokuta. Ba obatama na sina Bible ba pasteur. Ba obebisa ko mwanzambi. 35,400. Non, tindelo ba photo na ye. Ok. Merci. Dia gente, esse pastor é ladrão, pastor mentiroso, levou mambo, roubou 1,720, pastor ladrão, pastor feiticeiro,
Pasteur Brucho, esse pasteur, Eburiador, ladrão, Setium. Nome dele é João Feliz Chipaka. E eu come mais biloko na vina ote. Luba ngabita balatsanga couronne na mboko ote. Luba bana bima reine awate na pouvoir mboko. So bibi biloko bakokango. My dear Rebello Felix, I greet you this morning. I am chief priest of Kamalu Ikuku, the God of thunder that moves with the wings. Your business colleague report to my shrine this morning that he went away with his goose. Please, I'm giving you 8 days. Here in my shrine, we count 4 markets and 8 market days. But I'm giving you 8 days to return that goose to your business partner, Binta. I am pleasing you. I will not please you. When the time will come, you will beg, and there will not be mercy. Yes, you can ask of the one that went away with goose of somebody. I am the one that do it. Cornele, by name, he went away with somebody's goose. If you don't return that goose in the 8 days, in the next 8 days, the life of, the condition of the other guy, Cornele, will be better than yours. The God has spoken.